Merci Nabino Nyoso Bozola Nabiso Nakati ya JKL Info News. Abonné Nabiso Nyoso Boza ma branché na JKL Info News. Merci Nabino Bozola Bozo toujours ko s'abonner Bozo kolanda biso Nakati ya JKL Info News. Lelo tozali na Mosakoli apesa kombo na ye ma normal. Bonsoir Mosakoli. Bonsoir. Bonne santé. Santé kimia na ngolo ya Nzambe. Mosakoli, première fois dans l'émission de JKL Info News, balingi baye ba moi présentation ça la bien, baye ba ma Mosakoli kombo zanani poto ye ba ko développer ensemble. Naza Mosakoli kombo na ngai ezali Emmanuel Dodi. Naza mwana Yaba Sakoli, mwana yaba prophète. Oyo présentation, na présenté liboso na bino. Na sepeli na rencontre ya lelo poto kwa kokabola message peto kwa ko kabola vérité oyo ezali na kati ya message oyo ezali important oyo Nzambe asepe na mokolo ya lelo na apesi opportunité ya kokuta na bino kosola na bino lelo poto partager oyo est essentiel oyo kotonga penza mitema na biso pe na kati ya bosolo yango wana. Merci vraiment na sepeli na bosanité na sima caméra Frida ou cette fois kasi na bosanité américain puis en Nzambe batutu bolanda biso boza branché. Merci na bino mais Mosakoli tout mon akiyo na pasteur Sikatenda Neema mais mikolo to mon abino sauté eza bokabwani pona nini na ebité bozaki ensemble quoi. En tout cas eza pensa bokabwanité place papa azali natindeli ba mote mingi parce que azali prophète oyo nalingaka mingi pe na sepelaka na misala oyo Nzambe asalaka pe azokene liboso na kosala na nzela na ye. Donc c'est un peu ça. Donc vous ensemble toujours ou vous ensemble était expliqué non pour tout monaki yo bozalaki 2000 ba pagano bobiso ba yuda tozali ba santu bongo ba pagano baza ba santu te baza ba tona mbeba ne biso ba yuda esengeli na biso to koyebisa bango pe bango bazala ba circoncis ndenge mokanda ya Moïse eza koloba ne polo pe kozongisa bango te molikaka le même molimo oyo biso toyambaki kaka yango pe Polo ayambisaki bango na mongongo ya Nzambe. Donc c'est un peu ça. Et lingi koloba te ke na kabwani na moboko liba pate mais ça juste message ya vérité o evandi kati na ngolo o Nzambe a révélé ngai pepo na ko révéler yango mboka Congo libanda ya mboka Congo mokili mobimba baso sur la message ya lobiko o eyaki lolenge nini bato baswa ki lobiko to na nzela nini bato baswa ki lobiko to na mweni nini bato baswa ki lobiko to lobiko yango ezalaki misala o bango ba méritaki yango to pe ezalaki misala o bango ba méritaki yango te kasi ngolo eyaki po nakobiki sabato. C'est ça. Merci vraiment pour comprendre bien mon message. Merci ko isa neto comprendre isa que au recevoir message, au recevoir vision oyo recevoir yango wane esengi ke yope okende na ndenge na yo ukoka ko talisa vision wana siko vision yango expliquer biso non vision yango un peu vision eza nini elingi koloba vision euta kaka na Nzambe vision oyo ngai nazwi eza molai mingi penza penasi bandeko oyo bazali kolanda biso
bayebi kote nga na uti kote na utaki bayebi misala nini nzambe asalelaki ngai bayebi bisika nini nzambe alokotaki ngai bisika nini nzambe abotolaki ngai pe bisika nini nzambe alongolaki ngai pe akotisaki ngai po etalakisa nga nzela na ye ezali matatoli monene 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 pe matatoli wana nde na simba na bolingo na nzambe nde nzambe aye kopesa ngai vision o ezali message ya vérité message ya vérité ezali caché na kati ya lobiko o babengi yango sali na monoko alo vision pe message oyo nzambe apesi ngai parce que vision ezali tout court et moniseli tango oyo yo déjà babenga ko de mosakoli donc mosakoli déjà amonaka donc na vision sous bapesi yo talisa siko bana nzambe tam sous ya vision ya RDC to ebité talisa siko bana nzambe vision wana to roza la pe bana nzambe bayeba ko yebela pe vision ngo bon vision ezali eloko oyo biso tanto tozo kokanisa yango na lolenge mosusu vision ezali vision oyo te mosakoli bongo amoni abandi kosakola na bomo ya bato eza différent na vision oyo naza kolobela lelo vision naza kolobela lelo ezali vision oyo Zambe apesi ngai na nzela ya message landanga bien na nzela ya message ya vérité or vision eza caché na kati ya message ya vérité oyo Nzambe apesi ngai asepe na ko révéler nga yango lokola vision elingi koloba Nzambe alongola kinga mosika na maboko ya monguna satana oya bundisa kinga tango molai oya nyokola kinga tango molai amema kingai na ko nyokola pe ko bundisa différent ya balolenge ya basali ya Nzambe mena bolama bolingo Nzambe nzoka ezalaki nzela o Nzambe abandaki ko abande ko lekisanga pona ko préparer ngai lobi akoka ko pesa ngai eloko oyo na koza na capacité ya ko transmettre yango pe na bomo ya bana na Nzambe po bana Nzambe ko kobika yango pesi ngai message ya vérité eza caché ezali collé ça veut dire que eza na kati ya na kati ya vision oyo etali lobiko bongo la voix d'Isali, nzela ya lobiko, moto moko te nde akendaki ko luka nzela ya lobiko po abika te. Ya monguna satana, oya bundisa kingai tango molai, oya nyokola kingai tango molai, amema kingai na ko nyokola pe ko bundisa différent ya balolenge ya basali ya Nzambe. Mena bolama bolingo Nzambe nzoka ezalaki nzela o Nzambe abandaki ko abande ko lekisanga pona ko préparer ngai lobi akoka ko pesa ngai eloko oyo na koza na capacité ya ko transmettre yango pe na bomo ya bana na Nzambe po bana Nzambe akoka kobika yango pesi ngai message ya vérité eza caché ezali collé ça veut dire que eza na kati ya na kati ya vision oyo etali lobiko bongo la voix d'Isali nzela ya lobiko moto moko te nde akendaki koluka nzela ya lobiko po abika te pamba te moto nyonso tu oyo akendaki koluka nzela lobiko po abika moko te abikaki bango nyonso bazalaki condamné bazalaki coupable bazalaki condamné moto nyonso azalaki condamné parce que kendaki koluka lobiko ya koluka na nzela koluka lobiko moko te abikaki
Nanzela ko luka lobi ko moko te afungwa maki. Nanzela ko luka lobi ko moko te akangola maki. Nanzela ko luka lobi ko moko te apambola maki. Et c'est là qui intervention ya moto moko. Aya. Pour te akoka ko transmettre lobi ko na bomo ya bato oyo babiki te. Kasi baza na bosenga ya kobika. Ne Kristo Yesu ayaki. Pona ko bikisa bato yendaki ko luka bato po bikisa bango non pas bato nde bakende ko luka Yesu po Yesu abikisa bango Yesu nda tika kilola akiti pona ko luka bato abikisa bango bongo alobi moto nyonso akonzimela ngai Yesu moto wana kokufa te akozwa bomo ya seko elingi koloba moto wana bakokatela etumbu te ata zalaki na etumbu bongo soki andimeli Yesu bakokatela susu etumbu ata mokolo moko te na place ya kufa ekobaloka ekokoma bomoi elingi koloba bonzimi oyo akosimba ekobalola kufa pe etomboli lobiko etomboli bomoi nde yango ezali message ya vérité. Or na kati ya message ya vérité lelo batu Yesu moto wana kokufa te akozwa bomo ya seko elingi koloba moto wana bakokatela etumbu te ata zalaki na etumbu bongo soki andimeli Yesu bakokatela susu etumbu ata mokolo moko te na place ya kufa ekobaloka ekokoma bomoi elingi koloba bonzimi oyo akosimba ekobalola kufa pe etomboli lobiko etomboli bomoi nde yango ezali message ya vérité. Or na kati ya message ya vérité lelo batu bazali kotalisa batu ete na ebite parce que moto oya koyeba vérité ako bongola maloba na ye parce que ceux qui batu bazo loba lelo eli ko loba kenon ba yoki vérité te pe ba sosoli vérité te bongo mokolo ba ko soso la vérité ba ko changer maloba na bango ba ko changer ba langage na bango pamba te vérité eza eloko moko moto akokoza na problème na nzambe te moto akokoza problème na nzambe te nzambe pe akokoza na problème na moto te impossible pe masumu na moto ekoki kokotisa moto na rando na nzambe te pe nzambe akokoza na rando na moto te na nzela lisumu pamba te soki tokozonga na boyokani ya kala nde nzambe azalaki na rando na bato na nzela lisumu pe na nzela lisumu nde nzambe azali koyoka bato te bongo Yesu ayaki azalaki pont asali pont pona moto nyonso akonzimela ye akufa te kasi azwa bomo ya seko nde yango moni vive discussion oyo apôtre Paul azalaki na yango na bato oyo ba Yuda oyo babongolaki mitema pharisien oyo babongolaki mitema pe ba memaki bato bayebisa bato te bazala circoncis selon mibeko na Mose bongo ayebisi bango pona kozongisa bango ete soki bino bozo komona bango bato na mabunga bato na masumu lokola bino boza komona bango bato na mabunga bato na masumu esengeli bakende circoncis bongo molimo oyo bango bayambi eza molimo bino boyambaki yango te biza yango te nde lingi koloba soki bino mokomona yango bino bozali ba Yuda bango bazali ba non juif. Comment bozo koluka mutu aza non juif atambo lokola mo Yuda tandis que bino moko ba Yuda bozo ko kotambola lokola ba Yuda te bino moko ba Yuda bozo ko kotambola lokola ba Yuda te bongo siko comment bozo linga bango ba koma kotambola lokola ba Yuda nde wana nde mama na likambo pese zalaki mama na likambo pese zalaki yango wana nde elingi koloba moto akokoza problème na nzambe te nzambe pe akokoza na problème na moto te impossible pe masumu na moto ekoki kokotisa moto na rando na nzambe te pe nzambe akokoza na rando na moto te na nzela lisumu pamba te soki tokozonga na boyokani ya kala nde nzambe azalaki na rando na bato na nzela lisumu pe na nzela lisumu nde nzambe azali koyoka bato te bongo Yesu ayaki azalaki pont asali pont pona moto nyonso akonzimela ye akufa te kasi azwa bomo ya seko nde yango moni vive discussion oyo apôtre Paul azalaki na yango na bato oyo ba Yuda oyo babongolaki mitema pharisien oyo babongolaki mitema
pe ba memaki bato ba bisa bato te basa la circoncis selon mibeko na Mose. Bongo ayebisi bango pona kozongisa bango. Ete soki bino bozo komona bango bato na mabunga bato na masumu. Lokola bino bozo komona bango bato na mabunga bato na masumu esengeli bakende circoncis. Bongo molimo o bango bayambi eza molimo bino boyambaki yango te. Biza yango te. Ne lingi koloba. Soki bino mokomona yango bino bozali ba Yuda. Bango bazali ba non juif. Comment bozo koluka mutu aza non juif? Atambo lokola mo Yuda. Tandis que bino moko ba Yuda bozo ko kotambola lokola ba Yuda te. Bino moko ba Yuda bozo ko kotambola lokola ba Yuda te. Bongo siko comment bozo linga bango ba ko kotambola lokola ba Yuda? Ne wana nde mama na likambo pese zalaki. Mama na likambo pese zalaki yango wana. Ne elingi koloba. Bato bazalaki komona bango lokola bato na masumu, Zambe ne apona ki bango. Bomona bango lisusu bato na masumu te. Tokoki kozwa verset biblique moko. Oyo ekomema biso na vraiment la lumière, hein? Na rocha torche. Hein? Donc, tu que soit mokanda moko. Il y a acte de non, mokto soit mokanda il y a Galates. Si je ne trompe pas, mokanda Galates. Galates. Paul s'oppose. Paul s'oppose à Pierre. Mais lorsque Pierre est venu à Étioche, je me suis ouvertement opposé à lui. Parce qu'il était condamnable. Parce qu'il était condamnable. C'est lui Paul. C'est lui Pierre. Il était condamnable. En effet. Avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Landa. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte de circoncis. Par crainte de circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ces doubles G. De telle sorte que même Baranaba a été enchaîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, lorsqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile. Il ne respectait pas la vérité de l'évangile. J'ai dit à Pierre devant tous, si toi, tu es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Pourquoi? Soki yo petelo ozali moyu oza moyuda. Soki yo oza moyuda, tu vis à la manière des non-juifs. Oza moyuda, mais ozobika na lolenge ya bayuda te. Bongo ndenge nini non à la manière des juifs. Ozovivre na lolenge ya bayuda te. Non à la manière des juifs. Mais yo oza moyuda. Bongo ndenge nini okoloba? Pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme les juifs? Bongo ndenge nini ozali kotindika ba pagano ba se comporter lokola bayuda. Tandis que yo moko oza moyuda. Mais ozo koka yango te. Mais pourquoi otinda baninga ba se comporter bongo? Oza mota lokuta, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Ça, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Or la ngai naza mwana oyo
na wuta bomwana na se ya makolo ya Thomas Katenda Yadi Jacques. Na zwi bate na 1995 na Fleuve Congo na onatra na maboko wa Sikatenda. Na zwi bitumba po ete nazalaki na etinda ya Nzambe, nazalaki na mission ya Nzambe, pe Nzambe azalaki ko préparer nga sans le savoir. Na zwaki bitumba munene bato bazolanda baebi. Ti na ko se retrouver na maboko wa Neema Sikatenda Yadi Jacques. Na biki sami na nzela ya mosali ya Nzambe. Naza reconnaissant. Na biki samaki na nzela ya mosali ya Nzambe. Pe mosali ya Nzambe abimisaki liloba moko alobi na nga ete atomboli nga na miso na bato alobi ete okozala mosakoli monene pe okosakola bisika na bisika po ete Nzambe aponi yo. Soki Nzambe aponaki yo tembele yo si okufaki. Bongo sikoyo. Bato nyonso baza kolanda ngai bayebi ngai nazali mwana na leki na matatoli ya monene na kati église ya Dieu vivant. Matatoli o Nzambe abikisi ngai na nzela mosali ya Nzambe naza reconnaissant. Nzoka ezalaki nzela moko Nzambe azali ko préparer nga ko lekisa ngai pona ko memanga bisiko Nzambe alingaki amema ngai. Ne bato bazali komona nga bato ya masumu. Yango soko otali na mokanda Actes des Apôtres okoyoka li solo ya Corneille. Pierre azomona Corneille moto bosoto. Moto ya masumu moto ya mbindo. Toyo ko sangana bango te. Mais moto Nzamba déclaré juste. Comment bino boza komona moto ya mbindo? Mais Nzamba déclaré juste. Nzambe na moni juste. Pamba te pourquoi Nzamba moni juste? Parce que Nzambe sa pétrolier. Et ça sokoli pe Nzambe a telemise pe Nzambe si aponi. Akende ko sakola na bato baza ba yuda te. Mais bato baza ba yuda te akende ko sakola pe na ba na mabota niyo sotu talisa bango ete Kristo Yesu oyo azalaki bongo asakolaki amonaki pasa nyokwamaki akufaki babetaki banyokolaki akufaki pa sekui azana bomo yenda akutani na ngai. Ndo moni Pierre asilaki ko koma na se ya makolo ya nani na akotaki na ndako ya Corneille. Soki bongo tembele Pierre ngako tanda ko Corneille te parce que selon bango baza na relation te bakota na ndako ya bapaya po bango baza ba Yuda. Bapaya baza bato na mabunga bato na masumu bakoki ko sangana na bato lolenge wana te. Mais or bato bango baza komona bato na masumu. Bato wana nde Nzamba poni bango. Yozo mona ngo siko solo ya Yesu ezalaki mbeka malamu oyo Paul azokoloba na mokanda ya ba Romains chapitre 12 verset 1 à 2 oyo ezalaki solo kitoko wana. Solo wana nde Kristo Nzambe na bola molingo na azu yango alatisi yango moto. Siko tango Nzamba zo ko lumba moto na solo, azoko kuta moto na solo ya masumu te, mais ko kuta nde moto na solo na Yesu. Mwanza matanga su moto na masumu ezalite. Azoko mona moto. Mais c'est pour cela la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas la condamnation. Si vous condamnez les gens, ça ce n'est pas la bonne nouvelle, ça c'est de massapo. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la condamnation. Merci vraiment, pasteur au déchaîné, vraiment, tu comprendre mon sacoli, vraiment. Au salaki na et loco expliquer bien ma vision. Tu l'as dit. Merci vraiment. Nabo sanité bambote et belé par Sabrina Totila. Nabo sanité maman Mado Kouima, Christelle Babou Mapoir. Nabo sanité Betty Mapoir, Nakati ya Kabinda. Merci Nabino Borola Nabiso na JK Info News tozana mosakoli awa mosakoli déchaînement donc va comprendre mais par rapport à vision tu comprendre des idées aleli mais pour na sikoyo tozomona ba église awa place yo ruti nanu et pas ya pasteur Sikatenda ezalaki papa mais sikoyo eza epa ya mwana sikoyo mwana nde azokamba vision wana par rapport ya ba papa kufi mwana tikali na église tomoni yango bon tokopesa ba exemple ebele tomoni yango Moïse tomoni mais sikoyo mpona yo okoloba nini expliquer nano mpona bon mpona ngai naza mwana oyo na wuta bomwana na se ya makolo ya Thomas Katenda Yadi Jacques.
nazwi bate na 1995 na fleuve Congo on a 30 na maboko ya Sikatenda. Nazwi bitumba po ete nazalaki netinda ya Nzambe, nazalaki na mission ya Nzambe, pe Nzambe azalaki ko préparer nga sans le savoir. Nazwaki bitumba munene bato bazolanda baebi. Ti na ko se retrouver na maboko ya Neema Sikatenda ya di Jacques. Na biki sami na nzela mosali ya Nzambe. Naza reconnaissant. Na biki samaki na nzela mosali ya Nzambe. Pe mosali ya Nzambe bimisaki liloba moko lobi na nga ete atomboli nga na miso na bato lobi ete okozala mosakoli monene pe okosakola bisika na bisika po ete Nzambe aponi yo. Soki nzare bango basantu esi bango bakomi basantu. So bakomi basantu na misala na bango te kasi bakomi basantu na misala nani ya Yesu Kristo nde bakomi ba juste. Po ete misala na moto moko te akoki kokoma mosantu. Pe moto moko te kobika na nzela na misala na ye. Et c'est pour cela tango baza kotindika moto abanda kosala makambo ya malamu moto kosala makambo malamu te soki nanu bolingo na Nzambe visiter moto wana te quel que soit akokoka yango te tiko bolingo na Nzambe soki visiter moto ndoko mona moto wana makambo ya mabe bomo ine ebanda ko ina makambo ya mabe petit à petit banda siko ko sentir yango te parce que bolingo na Nzambe ezu esika na bomo ina ye bolingo na Nzambe nde ko visiter moto po moto abika non pas moto ndake ko luka Nzambe po abika te moto ko luka Nzambe po moto abika na ye na propre effort na ye akokoka ngote akokoka yango te nde c'est pour cela ngai Emmanuel nabikaki naza reconnaissant nabikaki naza reconnaissant nabikaki naza reconnaissant na moto na Nzambe naza reconnaissant na prophète Neema Sikatenda ya di Jacques pamba te mwana na papa ne bako kobeba te ata ba bebani lelo lobi bako bongisa pamba te mabunga ya mwana to mabunga ya tata ko kabola tata na mwana na yete soke kozala mabunga ya mwana totoki pe kozala mabunga ya tata eko kokabula tata na mwana na ye te. Ouais, merci, mais tout le bila qui pour le ministère hein ou expliquer na OK père akufi mwana akumbeli ya on siko to linga to e basiko est que mambo wana o mona po yemoro Neema so ye pa kufi est que mwana pa ozwa. Bon, nalingi na loba soko pousser nga bongo otindiki nga na koma okotsanga na kata boyokani yaka. O to mona ba bino boza ba sakolie bozaki wana. Ope to moni ba sakoli baza ba mama diagonese ba te belé baza tout autour ya pasteur. Siko so pasteur asate. Donc automatique il faut ka mwana ya on siko to linga to yeba vraiment. Bon, ngai côté wana na koyi koloba omoni boyokani. Boyokani esalamaki na boyokani ya kala na ancienne alliance na ancien testament boyokani ya kala wana esalamaki lolenge wana ezalaki na ba ko succéder ezalaki bokonzi ya ko succéder bokonzi ya ko kita ya bakita ina bakita ndenge selon Nzambe azalaki kopona bato na ye kaka na libota na Nzamba poni kaka na libota na Nzamba poni kaka na libota yo boyokani nga na sena bino ezali officiel. Ezali boyokani ya kobata mase. Ezali officiel. Car babi l'alliance est officielle. Ça veut dire que devant tout le monde, devant les yeux, devant les hommes, devant les anges, devant Dieu et devant beaucoup de femmes. C'est ça l'alliance. Officiellement. Ne Jésus alliance soit sali na biso. Siko apesi accès. Alors pas moto akota na kati ya boyokani wana esenge moto ndimela kaka ngai Yesu. Ne akosadere na kata boyokani wana ne ba onyoso bandimeli Yesu bakoti directement na kata boyokani ya Yesu pamba te boyokani wana ne pasola ki rideau et pesa ki accès pamba te po moto akota ezali kosenga à travers moto kokuta na Nzambe à travers moto koyepa Nzambe à travers moto kosala likambo boye à travers moto mais rideau pasuka ki epesi accès na moto nyo surtout à kota et lui koloba corps ya Jésus ezalaki séparé en deux parties et puis si accès na moto nyo surtout oyo animeli Yesu atango kokota na kati na bomo ina ye asala boyokani ya sika kati na bomo ina ye bakoma kotambola nzelamo
moko na moto wana nde lingi koloba soki omoni lelo bato bakomi moto bongo moto nzambe poni ye alingi kokufa tikeli mwana na ye moto nzambe poni alingi kokufa tikeli mwana na ye tokoki kokondane bango nyonso tute po baza bato biso pe toza bato parce que condamnation message nzamba pesinge boyi condamnation pamba te ngai moko ba condamner ngai te pona nini ngana kende ko condamner bato pamba te Yesu Kristo yemo ko condamner ngai te andimi nga lolenge nazali alobi ndimelanga obika okosasu na etumbu te so kondimelinga ngai moko Yesu condamner ngai te pamba te alobi mokonzi oyo ozomona ye ozomona ye lelo oyo mokonzi ozalaki na basali na ye bongo basali ya mokonzi oyo moko azalaki na nyongo ya mokonzi na mokanda matie 6 moko azalaki na nyongo ya moto siko nyongo ya mokonzi abenga bina ko kangona bana yo natsa bango na boloko ya lobi mokonzi limbisanga to kama koleko yaka na kofuta mbongo na yo mokonzi alimbisi pe mokonzi abosani nyonso tu siko moto wana bimi un instant akute na moto za na nyongo na asu moto wana kangie na kingo abandi ko fina pesa mbongo nanga pesa nyonso tu pe na pesi mosali ya Nzambe prophète André Masikatenda mbote nyonso tu elongo na etonga monene pe mosa monene Nzamba pesi na église ya Dieu vivant pe na pesi basali nyonso ya Nzambe mbote nde tokomi sikoyo na tango ya ko bondela to bondeli merci mon santo moenge beni Yesu Kristo Nzambe na bomoi okumisama libela seko na seko onetola manakiti ya bokonzi na yo tata po etoza malamu liko na bolingo nyonso tu tata tala Nzambe osangisaki biso pona kososa isabiso likambo monene mokonzi na mikoleko ya tokokuta na lisusu elongo moko na bandeko pe toyeba na ko partager toyeba na ko kabola oyo ezali malamu oyo Nzambe otie na nzela na ngai mosakoli na yo na nzela na makasi te pe na nzela na nguya te kasi na nzela ya bolingo na yo orumela seko na seko onetola malibe na libela pe na tiki mboka Kongo na nse loboko na yo Nzambe bisika nyonso tu Nzambe loboko na yo emimonisa na mboka Kongo na province pe libanda ya mboka mokili mobimba Nzambe po ete Nzambe ozali Nzambe kaka ya libota moko te kasi ozali Nzambe ya mokili mobimba bao nyonso bandimeli yo olobi babikisama na ebete bato bandimeli yo bazali partout dans le monde entier pe loboko na Nzambe ya nguya ya bosolo esimba bomo ya moko na moko po ete bana Nzambe bamiye bete bazali susu condamné te po ete bandimela Nzambe bazali susu na malédiction te po ete bandimela Nzambe bazali susu na botutu te lisuma te libakala te po si bandimela Yesu abaka libakala na ekulusu akomisa bango bato ya solo bato ya kokoka pe akomisa bango bato ya bozwi bongo ya mibaka maki mobola pona kokomisa bango bato ya bazwi ya minene na kati ya mboka nde tobonde na kundima nyonso tu pe na tiki bakambi ya mboka na se na loboko na yo Nzambe na tiki basoda na se loboko na yo pe ba autorité ya mboka na bonde na kundima nyonso pe na bao bazali banda na mboka na tiki bango na se loboko na yo Nzambe ozala Nzambe na bango lolenge moko po zali Nzambe na ngai na kombo na yo Yesu Kristo amen amen numéro ya contact pesa numéro ya contact balanda soki basepeli na mosakoli bakobenga pona ba prière no prier biso merci vraiment pesa numéro ya contact numéro na ngai ezali 089 21 63 300 comme kolo koyaka na kofuta mbongo na yo mokonzi alimbisi pe mokonzi abosani nyonso tu siko moto wana bimi un instant akute na moto za na nyongo na asu moto wana kangie na kingo abandi ko fina pesa mbongo nanga pesa moto wana limbisanga mokoleko ya na kofuta ya boyi ko limbisa su moto wana bwaki na boloko tango bazongi ba rencontrer mokonzi alebi voilà mosali mabe pona nini ko sala moninga te lolenge ngai na sala ki yo ne Kristo Yesu alobi tata na ngai akosambisa bino lolenge wana eliko lobaka yo bakateli etumbu te na mabenda yo zana yango bongo yo okatela moninga etumbu ndenge ni bongo soki ezaki na misala moto bongo soki ezaki moto akomi juste na misala oyo amérité yango eliko loba moto moko te na mokili akomona Nzambe
pamba te moto nyonso toza moto na mabunga lisuma monene pe ya moke ezate pa na nzambe ah nde omoni esalami bongo siko linkolo bato mosusu bazo ko sala ngo lelo bazo ko sala ngo naebite nako ko juger bango te naebite tanto ezali soki bakoyi na ngambo ya mabe to bakoyi na ngambo ya malamu to bakoyi na ngambo ya ba sentiment ya nzoto ya komona makambo ya mokili pe ko lula makambo ya mokili ne ba mosusu pe ba ko sala ngo na lolenge wana me bato mosusu pe oyo nzambe penanda kutani pe abengi abi na sima na ngai moto akuna kosala na ye yeyo na kotambola na ye yeyo siko lokola lolengo ekomi na Congo na biso nde komi siko mabe eliko lobake to komi dans les faux pamba te ce n'est pas tout le monde nde nzamba ko s'adapter na makambo wana un exemple na kopesa soko zwi mai lelo sai na moto miracle na nzela mai nzamba sai na moto miracle nzamba mai soki lobo songeli mai e komi idole eza susu bonzambe te c'est ça le problème yango moni eloko na lingi koloba yango wana penza. Merci vraiment Pasteur Bolandi Bisuna Mosakoli. Merci Nabino. Quant à moi na pesi ba mbote pa ya Trésor Kamadelil na bosanité Doli Molokai Big Manager na bosanité Kakese Mbia na kati ya Lubumbashi wana na bosanité américain Pio Nzambe. Anacleta Bolela, Carmel Bolela, na bosanité, Dodeline Pakasa, vrai chéri, Mosakoli pesa contact, na bambote quand des moi prière, talaka 2023, to bandi on vraiment na yo émission quoi. On a pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso tout, bato balandi biso. Na tombeli bino mapamboli likona bom